commentaire. Zuma, alobi Madame Belfa Boma, Madame Belfa Boma théâtre, Madame Belfa Bomeli même vie à Bananaye. Bano je ne sais pas, Bano, il y a beau temps qui m'a amené Banego qui est bien, depuis que Kangamana, c'est n'importe quoi, moi, belé. Mais tout ça, on a une mission. Alobi Bena n'importe quoi. Il y a ceux qui viennent, la famille, a belle vie par rapport à quoi? Eh, oui, qui est censé baser belé, hein. Il y a un zoom là qui est au foot à fois académique, qui est au foot à Minerval à l'université. Bazo basé belé. Au moins une sagesse, babota mana sagesse, intelligente. Donc apprendre à quand on école. Voilà. Parce que zoom na soko avani na plateau boya oye baté na loba nini pe na sanini. Donc ndenga zana tono ville te mele ki amani zanzana pe amakele. Non. Ya moi ye bakate elo ni na osala. Voilà. On a une blessé na escroquer. Très bien. Ndako lobelo mubu ya mabina kombo na ngizwinga ka boy à l'occasion de rezuma zuma zanani. Zuma zanani. Oyo lo omoni lelo hein. Lelo mobali na mobali bazala ba adversaire. Biso pe basi na basi to za ba adversaire. Ce qu'il y a comme adversaire ya mona moi c'est na rage no sora bandiko ko chamisisa wana kembiti na libandi misisa ya vers été le mapona belle vie. Belle vie azana un mois à dire au lobby pas zoom et rejoindre mais zoom au lobby na belle vie. OK. Aliambonga belle vie sunga ya bala ela ye mwasi. Ola bala ena sali o batu nyoso babali la kena o bala na sala bibembe. Yo na isa ki soki malédiction o la kena ko bala la mwasi na sala bibembe yango esala ke boy to yebite. Manga hotela. Belle vie candidate maza manga hotela. Bango ne sope batimbela G. Nenge za boto fingi kama finga lukuta. Malgré ata ye mo ndenga vandi wana bela vandi wana po babenga ke bela. Bela babenga ke la patrona. Bela tindenga vandi wana soki ye mo atali émission o se kana e ka lobita ba o ba ko makamba lokuta. Mais biso photo lobela ka komone parce que to liaka na kombo na ye. Voilà. Moni e mo ba to vandi to bando lobela mutu lo kwa zuma na o mona tana valeur na société te. Fallait nzamba kela ya ta museleke te. Akela ya ta kombo e komba ba poubelle ya sayo. Pour ana valeur te en fait. O mona mutu munene mulai engambe, mutu munene lo kwa ya brique ya brique ya soki ya moellon. Mais yoka sagesse azo dégager ton ville ya manzanza. Parce que moi na on qualifié ba to bana na paka juma te mais bano ba obima na paka juma ba leki zuma na mayele. Bano pe ba obima na paka juma ba leki zuma na mayele maras parce que zuma oyeba te loni on moni lelo hein. Zuma sali analyse o eza à la con ya ko dénigrer papa Serge. Tout ça va analyser Batamayele, tout ça la peine Batamayele en fait. Le quoi ngandi na zabo par exemple les artistes et comédiennes. Batchenga penake pena tournage mobo et casting ba ebisinga ke pam so jouer na papa Serge. Yo yebe sengo o ngana ozana ngota ba penga mbongo te. Et sengo ngana ozana na tournage wana parce que na otcha na mutu na ngai. Et casting o batchenga na papa Serge o aza icône. Donc ngana théâtre ne no jouer boye na loni de na jouer na icône. Voilà. Oh ba vie wana pe inspiration esili. Bon yé ba suko jouer te mutu le quoi papa Serge na zuma na scène papa Serge zuma obangisa papa Serge le quoi ne loko nini à part choko abangisa papa Serge ne loko nini papa Serge aza icône papa Serge aza grand na théâtre le so ba bandi otanga ba icône ba bandi otanga ba grand ya théâtre papa c'est parmi 5 premiers ana kati lelo sila ana ena succès to boya succès ya sila te mais na respect na responsabilité au poussa na papa Serge te au poussa na te ya mwana avant de parler faut bien réfléchir yebani eloni no loba tellement bazana na sujet te bani eloko oloba te ba yaka kana ba makamba lokuta mutu lokwa papa c'est beaucoup ko simbe place ni papa c'est amuta ba problème amuta ba clash ana eloko nini o zuma yo kovana ba ke lelo ndeno oke ko leka liboso téléphone na pa wa filma na téléphone na caméra te na leka liboso téléphone na fini nga moko lelo no yo tumba papa Serge et ça la kabango ndenge nini. Il y a compréhension. Voilà. Congolais a un problème, il y a compréhension. Voilà. So tali Bellevue obina balé. Si la bano obina nini. Bellevue obina balé. Si la bano obina nini. Parce que au Bellevue obina ils a traduit. Ba bien on traduit non? Musique traditionnelle, folklorique. Bellevue obina balé. Pe balé wana obina ezana message. Très bien.
ya balé ba obina pe vidéo wana eza ya lelo te vidéo wana eza ya ba 5 à 6 ans très bien eza vidéo ya lelo te parce que biso nde toza boye toyebi ke ba commenter ba yedikaka masse voilà o ça la filmer o guza biloko ta pata musopa koto ote ya batuni na sima balé et jouer et bien il y a belle vie na balé na ya si la bon on que c'est des choses différentes c'est des choses différentes au moins tellement bazane baza limité na mayele yo yo bimisa balé bato babina ka balé devant ya président de la République ba bina balé parce que balé ne ba bina bongo ils ont transféré pardon message moboy quelconque ce que vous voyez comparer balé na mabina ya sila l'occasion nini voilà l'occasion nini tout ça la analyse batama yele bino bocholaki ba dance na bango lelo bino mo botombeka na to tombete bango nyonso wana ba sa analyse lelo ba yebi ke Belleville azama kasi na bala bina ngo kala yebi bango nyonso même ici la yebi ke Belleville bina balé très bien ah Belleville abina na basi la balé abina na ba irsil balé bango na sima Belleville liboso parce que na balé aza grande abina ngo makasi ya on a lobi balé et transfert un message moko quelconque voilà si la bini la ebisonine bango nyonso na boyo sa banalise ba yebi ke Belleville aza meilleur na balé eza ya leloté eza ya kala sko biso to lobela lelo filmer film ndenge ezana o sala film pour éduquer masse awa éduquer biso masse na place nini le quoi to pesa no exemple film na ye uto le kantimba na nzusi comment yebisa nga ntimba na nzusi bo te ya batu ndenge bana bazaka impoli devant ba grand combien biso film ntimba na nzusi ezo éduquer batu na nini film wana ezo dike batu ke place mikolo bazaba na mobo ya mike babanga mikolo te ata mikolo ba olo bandeni bango ba na droit ya ko manquer bango respect ya ochama kelele voilà ba ya kana makamu ya malonga yango to yebisa bango ke Belleville kanja muta niveau mususu yango faut basala effort bazonga na ba bande l'école ba ki royo ko la sagesse na intelligence c'est très important ngana tuna elo moko le quoi combo Belleville ba koko tika na munoko na bango te bana bano finga depuis 2016 ti lelo ba monte ke Belleville ça faible te ba monde bato bazara faible voilà banda mutu ana zaka numéro 1 banda bo banda ka ya l'équipe bino meti lelo bozaka na sujet ya combo na ye bo pas changer non matière mususu total aso ba otala est-ce que ba okoka te donc il balé à Belleville na mabina ya sila rien à voir. Rien à voir président donc exactement sens te nana yo sala analyse à la combo mais na mona surtout na ba commentaire na ba analyse à la con yebisanga balé Belleville la timabe na balé balata nini alati moi boudena na balé balata nini en plus alati na kola mais oui mais oui omoni na vie d'abord respect à réciproque très bien.
Voilà, nous sommes en direct na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément na Kaouka. Place, nous avons souvent l'habitude de retourner à l'émission d'Abisso. En tout cas, un grand merci na Binonio surtout. Merci beaucoup na Kolonzambe à permettre que ngana bino tout le monde en sous l'élo. Et là, je dis un grand merci aussi na Binonio surtout bah tu y a famille Libota, bah fan il y a Madame Bellevie. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien à Bino. Et ça la biso vraiment très bien. Voilà, un grand merci aussi à Deo Azana Sima caméra, balubi yene mutazo réaliser émission qui toko boya. En tout cas, ça vous bosser pour la émission. Bo pesaka tonto Deo bah merci et belé balubi muta film Titanic tonto Deo en tout cas bah merci et belé na yo vraiment pour na œuvre qui toko boya ozo salaka pour que bah internaute de besoin surtout bah sepelaka. Voilà, un grand merci aussi à tonton Yamsi Yambe qui nous suit depuis sa résidence. Et là je dis un grand merci à tonton Mound, tonton Tading Alapa, tonton Jerry Kobetox et tonton Bob Molema. Il y a Prince Koutou. Tout ça n'est déjà dans si tout ça tout à l'heure tout mécanique Colobé sous Bamaramne Prince parce que na plateau nanga lelo na zabonga Pams Pamela Matondo la star au tout mécanique ko développer concernant l'actualité nous surtout réseau les dans le monde du théâtre. Donc vous sera toujours branché scotché bétonné la chaîne de notre top max officiel pour on est ça là que vous sera ba élément ya kitoko. Voilà na rosinga na de à fongola déjà plateau pour que internaute de surtout ba mona invité na lelo oyo azali na kombo ya la star Pams Matondo. Bonne santé. Oui, santé très bien par la grâce de Dieu. Famille Libota, famille nga toujours na banda aboye. Famille Libota toujours focus. Voilà. Na film la biso des docs, bientôt des docs. Et comme a déjà na fin, biso ko bebi ke maman Bellevie ala la biso nzalate. Des docs ezo si la affiche mususu ya sike esa nini e bima. Toloba ki des docs nana kozala mbwa na film bo moni pena Tegra ndenga incarner rôle. En tout cas Tegra bravo. Non, Bellevie Kandi za formatrice. Franchement. Voilà. Formatrice. Peso ko sali constant. OK na mboka mupaya. Balobi babina na gauche, yo bina na gauche. Soko bina baninga babina na gauche, yo bina na droite, kebeza suspect. Voilà. Keba penza suspect. Au moins Tegra obanga tata obanga mama ta obanga yaya parce que ayebi eloko nini oyazali. En tout cas bravo na famille Libota, bravo na Bella Production, bravo na acteur na actrice nyonso ba jouer na film de doc. En tout cas film waouh. Voilà. C'était bagarre, j'étais sali, ba sincère condoléances. C'était bagarre auto coup fait la grand frère na poto. Courage, c'est un bagarre, courage aussi à Dipiné. Nzambe na pesa qui est mutu par alingi azo. En tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange, regarde ngo ma garçon Paris, Natacha Gola la patronne, je te salue aussi. Jeanne Mbosso na kata France, ma yaya chérie, la maman chérie à moi aussi, maman Gina Mabia là, je te salue aussi, maman Germaine na kata France Pewana, maman Germaine Makiese. Bambo Tone Belé, c'est bien moi votre humble servante, Pams Matondo, autrement dire la star. Maman qui a famille Libota défenseur, il y a Sir. Voilà. La Bellevie Kandi la patrona. Oye na penaye. Ah, on t'a banni Samuninga. Azate. Merci beaucoup Aris, ma question na ba réponse nanga. Voilà, merci beaucoup Pams Matondo. En tout cas, na monito banana biso kaka tokota na toke maman azona turbulence. Na zalaka prête na nyonso. Pona Bellevie Kandi la patrona. Pour la Poutine, prête. Donc, tout prête en tout. Très bien. Alors, prête en tout. Voilà. Non, mon émission, banda maman, comment commentaire, tonton yo ka ba kombo batu. Mais comment on peut autant atteindre ni c'est bon les gars na TV ba finga madame Bellevie. Vous avez quand même na place na biso. Vous avez quand même na place na biso parce que to lingate place nos alliés mutuma ko madame Bellevie musapinali so ça la propreté. Na kota kaka je m'en fous d'ailleurs na batu ba oloba na commentaire. Zuma lobi madame Bellevie boma madame Bellevie boma théâtre madame Bellevie bomeli même vie à banana ye bano web je ne sais pas bano ya bota si mamni bandeko kende bien depuis ko kangama c'est ba n'importe comment belé et tout sur l'anda émission alobi bena ba n'importe quoi yeso qui vient etambola malamu tata la famille na eta Bellevie par rapport à quoi. Eh, oui, qui est censé baser belé, hein. Yango zola qui refuta foi académique, qui refuta minerval na université. Bazo basé belé. Au moins une sagesse, babota mana sagesse intelligente.
to apprendre kango na école voilà parce que Zuma ndenga na soko avani na plateau boya oyeba te na oloba nini pe na osala nini donc ndenga zana tono ville te meleki ya manzanzana pe amakele non yango ayebaka te elo ni na osala voilà oyeba te avant de parler faut bien réfléchir tant nga inde na zabo na traiter ba propos mobo par rapport ya Bianca ni membre de famille nanga to yoko kutana na musala est-ce que Bianca zana un mot à dire à kolobali ko na ngezwanga par rapport à quoi a kolobelange loko mabe ezwanga soki nga na reconnaître na sala e mabe moboy na yiba ye loko na blessé na escroquer ye nda kolobelo moboy mabe na kombo na ngezwinga ka boy à l'occasion de Zuma zanani oyo omoni lelo lelo mobali na mobali bazala ba adversaire biso pe basi na basi tozala ba adversaire sko ya comme adversaire ya mona mwasi na rage no soka bandi ko chamisisa wana kembiti na libandi misisa ya verre etelema pona Belleville Belleville azana un mois à dire olobe pas Zuma rejoindre mais Zuma oloba na Belleville OK aliambonga Belleville sunga ya bala ela ye mwasi ola bala ye na sali o batu nyonso babala la kena o bala na sala bibembe yango na lisaki soki malédiction o la kena ko bala la mwasi na sala bibembe yango esala ke boy to yebite parce que na minute o mutu na mutu sala musala na ye azalaki artiste comédien ni ne sala ki comme chroniqueur parce que azabe chroniqueur tazara analyste ni esaki oui Pams, c'est quelqu'un d'abord qui réfléchit, qui sait réfléchir, à réfléchir d'abord bien, à l'obara très bien. Tant que Zuma ava analyste n'était sur base de quoi oyo ke bengile olo bagé ava analyste na lobby bongo par rapport à quoi aïe Zuma artiste comédien alors moi na comédie habité ngate mana comédie na okokate na ya na monde ya ba journaliste voilà na sens wana ce qu'on a bengi analyste par rapport à nini voilà to vani on a plateau yum to yambingati est-ce que Zuma yamba ba na plateau na ye parce que muto o yamba batu na émission ba benga ke journaliste soit ba bengi animateur ou animatrice voilà télévision voilà la minute on ngeza bo yo muto ozo animer émission auto sa na ngai Zuma yamba na muto na plateau na ete yebsanga muto ni o ya yamba to benga eka za journaliste yo na ba ni journaliste ni analyste ni chroniqueur. Bon, na minute to benga analyste parce que ba vanda ba ça analyse des personnes non. Intelligence c'est quoi exact na terme oh non to benga ka to benga ka za analyste mais normalement logique les choses sont totally na kimaye les sous maza intelligente azape analyste té. Na minute to place na no yeba té na benga komboni en tout cas azana place té en fait. Na ibsa bino lo moko bambaka libanga na manga hotela. Belvi candidate maza manga hotela. Bango ne se peut batimbela G. Nenge za boto fingi kama finga lukuta. Malgré ata yemo ndenga vandi wana bela vandi wana po babenga ke bela. Bela babenga ke la patrona. Bela tindenga vandi wana soki yemo atali émission o se kana ye ka lobita ba o ba ko makamba lukuta. Mais biso photo lobela ka komone parce que to liaka na kombo na ye. Voilà. Moni mo ba to vandi to bando lobela mutu lo kwa Zuma na omona tana valeur na société te. Fallait nzamba kela ya ta museleke te akela ya ta kombo e komba ba poubelle ya sayo pour ana valeur te en fait omona mutu munene mulai engambe mutu munene lokwa ya brique ya brique ya soki ya moellon mais yoka sagesse azo dégager ton nom ville ya manzanza que moi na okafié ba bana na paka juma te mais bano ba obima na paka juma baleki Zuma na mayele bano pe ba obima na paka juma baleki Zuma na mayele maras parce que Zuma oyeba te loni na on moni lelo Zuma sali analyse oeza à la con ya ko dénigrer papa Serge tout ça ba analyse ba mayele tout ça la pena ba mayele en fait le quoi ngandi na zabo par exemple les artistes comédiennes batchenga pena ke pena tournage mobo et casting ba yebisinga ke pam so jouer na papa Serge yo yebe sengo o ngana ozana ngota ba penga mbongo te et sengo ngana ozana na tournage wana parce que na otia na mutu na ngai
et casting o batinga na papa Serge o aza icône donc na théâtre né non jouer boye na loni de na jouer na icône voilà CV nanga esanini e mata aza artiste comédien a jouer na banane et a jouer na papa Serge CV nanga esanini e mata soki ezaki ngai na sagesse nanga ndenge Zuma jouer ki tableau moko na papa Serge ndenge yo sala analyse batamayele en tout cas merci na mutasala ki casting ya film oyo mutakoma ki film en tout cas ezaki rêve nanga na jouer pe na ba icône na jouer na papa Serge donc na bakisi implice na carrière nangai Zuma te mazaka sagité aye koloba ba boba o ba vie wana pe inspiration esili bon yeba lisu ko jouer te mutu quoi papa Serge na Zuma na scène papa Serge Zuma obangisa papa Serge lokwa ne loko nini à part Choko abangisa papa Serge ne loko nini papa Serge aza icône papa Serge aza grand na théâtre les so babandi otanga ba icône babandi otanga ba grand ya théâtre papa c'est parmi 5 premiers ana kati lelo sila ana ena succès to boya succès ya sila te mais na respect na ki responsabilité au poussa na papa Serge te au poussa na te ya wana avant de parler faut bien réfléchir yebani eloni no loba tellement bazana na sujet te bani eloko oloba te ba yaka kana ba makamba lokuta mutu lokwa papa se boko simbe place ni papa se amuta ba problème amuta ba clash ana eloko nini o Zuma yo ko vana ba ke lelo ndeno oke ko leka liboso téléphone na pa wa filma na téléphone na caméra te na leka liboso téléphone na fini nga moko lelo no yo tumba papa Serge et ça la ka bango ndenge nini voilà. Et ça là bon parce que lelo papa Serge si déjà na théâtre aloni Zuma loni ne loni biloko nyoso ya Zuma banda bandi aloni eloni yango ti tellement qui m'a yé les athées frère académique ayebité ba ke no futa minerval asa le omoni biso ba koko na biso ya kala ba kok ba kokololo nkutu to kolo ba kokololo bazwaka temps ya otanga penza te ba no bala ba maman na ba 12 ans ba 13 ans omona ke papa tangité maman tangité mais on ça l'effort moi na yé botanga olo biso batindeli yo convocation que ko se présenter na commune yomba mo ke parquet parce que yebité elo nini ba komi wana Zuma fona héros ça l'effort atangi sabana na ba école moko ya bien atangi sabana na ba norme moko ya bien po bana ba yeba kotanga ba yeba koma ba aider papa na bango parce que papa tono vidi ya manzanza penza voilà ayebi elo te voilà merci beaucoup Pams Matondo lelo je pense que vidéo à madame Sila n'a bien madame Sila avec beaucoup de respect où il a circulé récemment sur la toile ndinga bane obina bu critique bina kade obina 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 zo yene zo la za mbipende bona boye bana bike azoloka bana bwana boye na fi bokenda na eli kolo bokita na ye bozwi boche mupanzi bo matina ye ozeni lelo buku nza malala te to mona vidéo ya madame Bellevie minga wande ko bina dans sa bali. OK, merci beaucoup pour la question Anna parce que Congolais a un problème de compréhension. Voilà. Congolais a un problème de compréhension. Voilà. So tali Bellevie obina balé. Si la bana obina nini? Bellevie obina balé. Si la bana obina nini? Parce que au Bellevue Obino ils a traduit, bah bien on traduit non? Musique traditionnelle, folklorique. Bellevue Obina ballet, pe ballet wana, Obina ils ont un message. Très bien. Il y a ballet ba Obina, pe vidéo wana ils ont leloté, vidéo wana ils ont 5 à 6 ans. Très bien. Ils ont vidéo à leloté parce que bison de toza boye to yebike ba commenter ba yedikaka masse. Voilà. Au ça la filmer oguza bilokota pata musofa koto ote ya batuni na sima bota la balé et jouer et bineli ya Bellevue na balé na ya sila bon mona que c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Au moins tellement bazane baza limité na mayele. Yo yo bimisa balé bato babina ka balé devant ya président de la République ba obina balé parce que balé ne ba obina bongo ils ont transféré pardon message mo boy quelconque. Ce que vous voyez comparer ballet na mabina ya sila. L'occasion nini? Voilà. L'occasion nini? Tout ça la analyse batama yele. Bino bocholaki ba dance na bango lelo bino mo botombeka na. To tombete. Bango nyonso wana ba osa analyse lelo ba yebi ke Bellevue aza makasi na bala bina ngokala. Ba yebi bango nyonso. Même ici la yebi ke Bellevue bina ballet. Très bien. Ah, Bellevue abina na basila ballet, abina na ba Irsil ballet.
bango na sima Belleville liboso parce que na balai aza grande abina ngo makasi ya on a lobby balai et transfert un message moko quelconque voilà si la bini la ebisonine bango nyonso na boyo sa banalise ba yebi ke Belleville aza meilleur na balai eza ya lelo te eza ya kala sko biso to lobela lelo filme ndenge eza na o sala film pour éduquer masse awa éduquer biso masse na place nini lokwa to pesa na exemple film na ye uto leka ntimba na nzusi yebisanga ntimba na nzusi boteya bato ndenge bana bazaka impoli devant ba grand lelo oyo komela biso film ntimba na nzusi ezo éduquer bato na nini film wana ezo éduquer bato ke place mikolo bazaba na mobo ya mike babanga mikolo te ata mikolo ba oloba ndeni bango bana droit ya komanke bango respect ya ocha makelele voilà ba yaka na makambo ya malonga yango to yesa bango ke Belleville kanja muta niveau mususu yango faut basala effort bazonga na ba bande l'école ba ke koyoko la sagesse na intelligence c'est très important ngana tuna elo moko lokwa kombo ya Belleville ba koko tika na munoko na bango te bana bano finga depuis 2016 ti lelo ba monte ke Belleville ça faible te ba monde bato bazara faible voilà banda mutu wana zaka numéro 1 banda bobanda ka ya l'équipe bino meti lelo bozaka na sujet ya kombo na ye bo pas changer non matière mususu total so ba otala est-ce que ba okoka te donc il balai à Belleville na mabina ya sila rien à voir président donc exactement dans sens te na yo sala analyse à la kombongo mais na mona surtout na ba commentaire na ba analyse à la con yebisanga balai Belleville la timabe na balai balata nini alati moi boudena na balai balata nini en plus alati na kola ben oui omoni na vie d'abord respect za réciproque très bien na vie mi pesaka valeur yo moko avant mutu mususu apeso valeur omoni lelo ki grande dame ezaka mbongo te mutu ye moko mta mi komisaka grand mutu ye moko comme ça ami comme ça grand parce que ndeto vandi boye ba ventir ezana nango mais eza na limite très bien jamais koko déborder o le kaba limite ce qui lelo yo making ai na beti yango kara lobi lisusu yo making na beti yango troisième fois et comme habitude donc mutu fo yo moko mi yeba ozanani osani po kendi OK what mi créer okoma grand po lobi bêtise ba koto na bêtise te Belleville kandi azala patron ande to benga ke la patrona mais lelo so tché na côté ya ba femme ya ba ministre aza capable ya ozala kuna première dame aza capable parce que azana ba capacité wana nyonso parce que yemo ka mi commissaire grand a mwana muke mais maturité za ya kokola maturité za mikolo maturité za ya ba grand osa makama minene yango aza ka likolo na niveau likolo bango ba otika na niveau c'est parce que ba oyeba te nini ba osala osala théâtre OK là ta teni ya sim ya Tigo ou ya Airtel est-ce que oyeba makambo osala oyeba makambo osala te voilà Belleville soka ye na théâtre comme film na ye ezala na danse na kati danse wana et même un message par rapport au film et puis ça ba danse aussi la abina na ba film message na ona kati ya film ezala nini ezala elote est-ce que mutu lokwa Belleville penza tout à la film na biso de doko bokoko zo ta leçon te ta la réflexion ya mutu ta la mayele o Belleville azana wa créer film de doko ta la te grande ngo jouer ta la papa na biso lianza lianzi pardon ta la papa na biso papa ngonga ndi ba jouer na film oyo mutu ta la réflexion Belleville niveau est commis tokoko yate bovandi sisi la boyese ki maman moi so azali kolo makasi tika na distraction kende boyezonga boye parce que bayebi ki ayebi ko koma film te tema ye moko na mesana na vie ya distraction yango tika batu ne so bango na ba kuma na distraction mais Belleville azana te distraction te voilà film assumé pas même 3 mois banda total film assumé kende na bela production tala assumé le 3 millions de vies mutabongo salsel ba G en plus Belleville est africaine était ba sénégalais était ba Côte d'Ivoire était ba Turquie ceux qui ba Tunisie était ba Libye était congolaise obeta ba 3 millions de vies au salissé ba G bo salissa Belleville ba G Belleville o lelo aye ko longola comédie soni Belleville oyo mama delta o koma film mama famille
oyo film mama famille wana na Congo na Afrique pardon et tikala aussi la succès ba film mama famille wana ezaloka ba film ba Kirikou et tikala aussi la succès génération à génération alors reconnaître savoir ya belle vie alors reconnaître écriture ya belle vie bongo bino ba mbolombolo nyonso ya makelele botiki archive nini na vie na bino na ba carrière na bino ya mafinga ya ba danse voilà merci beaucoup belle vie à grand voilà pas Matondo lelo papa maman na biso top bautaki ko émission mo asalaka na tonton tadi je crois que émission na eza émission mo ya kala o tonton tadi abaki eza depuis 2000 c'est que 3 ans passé il y a vraiment ya bon si j'ai une bonne mémoire lobaki mama top na ba propos na lobaki soka kutani na ndeko na biso pe à son âme souci bantu faut singa pardon OK mais tomoni bandeko ya famille libota ya babaku pardon bakati parti wana ya mama top afitaki kombo ya mutu ebonga ya singa pardon bango bakobi koselela ngo allusion na sila bisalu ke mama top ni bonga ki aluka sila asinga pardon kasi on a lobi ba komo kende plus loin ko loba ki atona être recevoir sous pardon ya mutu moko te boye na boye te pardon on ba recevoir sila anani po basenga kaye pardon pour na minute on est au vani bo à logique des choses muto perso ba lobi ke ba bana penda siko na minute ndenge za bo ba komede ba no senga na ba pardon muto ba na osenga pardon eza sila abandi na papier lombe ayo sukisa na belle vie baba no senga kasila pardon a nani pe yango na iso ke bazanga en matière et loko wana concerné bango te balata ngo kasila nzoto poani balata ngo sila nzoto pourquoi parce que maman to palobi ke ezana comédien moko o ngana eto solo la raté ezana nazana posa un jour to so anaye to kutana to senga na pardon to zonga ne to zalaka maman to patangi mi kombo ya sila et comme sila pourquoi maman top na yo senga sila pardon maman to pasala sila nini mais maman to pa yo senga sila pardon pour sila nani basenga ka sila pardon sila osenga batu ba pardon journée ba ya kana ba archive ya kala basenga sila pardon mais sila pe boya pe ka bilo mo sal sous analyse ndenge sila azo reconnaître savoir ya belle vie que c'est grâce à belle vie SB est tellement lelo très bien ba ya nango et monsieur basala na Aisha okoko belle vie kandi scène na liboso na matin na théâtre yom to dirigeanga yom to pesanga rôle oza Poutine. Si la yé c'est grâce à Belleville na yeba inanga ko komater c'est grâce à Belleville mutacha un pas Belleville aza ma reine ya chaîne oyo mais chaîne wana SB bande botama yango créer ba problème na ba comédien nyos SB tango ezakite ba comédien nyos même moral ba fêter ba seka ba OK partout mais lelo bana SB et faut moi ma comédien kabona deux parties voilà tout ça c'est à cause de qui c'est à cause de Sila. Parce que si la osenga batu pardon te basenga kasi la pardon aussi la bana na époque ya Kasavu butoye na Mobutu Kabila les pères Kabila les fils toye na Fati asali da nini na mboko basenga kaye pardon voilà et moi pe makamso epesa batu kanda franchement maman top penza top wato avandi bela maman na vandi si la pardon si la des fois bando senga maman top pardon so bana problème c'est ça le problème voilà posana matière ya bino moko boya kana o moni biso so tolobi en tout cas nzamba yeba pena ke to pona penza côté ya malamu côté ya solo côté éducation parce que ce qui biso tozaki le quoi bango mais si la pongité tozana na ba matière rebelle o mona ke na réputation na on éducation donc et permettre te voilà. On est bazana ba capacité à koloba ba li donc la facilité ne se menga na kokangote voilà na kokangote toza différent na bango nous ceci là basenga sila pardon sila donc abato nyos au mona wapi boza 10 personnes 9 wana no so ba mabeyo mutu moko za bien o ba yo senga kaye pardon maman top ina vidéo wana atangi komba sila ke ngana yo senga sila pardon ba yo senga sila pardon par rapport à quoi ba yo senga sila pardon par rapport à quoi parce que lelo Belleville bima ingrate denga encourager sila sala SB le Belleville comment ingrate Belleville lelo comment sujet ya mafinga yebisanga tango SB ezakate
comédien ou journaliste ni nazaka na monopole à toucher Papa Lombe a manqué respect. Yebisanga comédien ni bazaki ke comédien ona o baloba na raté. Ils arrêté banda SBA ya bokabwane kota. Voilà. To soso la ko boye ba ke mabe eza na ngambo mais côté mabe eza besoin encourager ngo pourquoi? Comme si la yebi secret mo boya ba comédien o ya kashaka jour a robimisango monde kufi mbala moko yango ba protéger mabe ya si la ou comment? Parce que ce qui si la zana na ba makamba ou ba secret ya ba comédien o ya bomba ba comédien pe mususu ba secret na ye. Muta boko la muta zate. Mona ta bela production ngeza bongo eza madame Bellevue. Mais bato nyos bazora 10 francs na bela production parce que ba ya ko se pour moné ba pesa ba tia ba baksa implice na ba ona musala. Très bien. Baksa implice. Ba ya kateke tine baloba ke ba comédien nyos baza pe na Bellevue ba na misala Bellevue. Non yo sa musala. C'est que biso tine to va na to za na école professeur za moi musala biso. Non, yo luka mbongo et pas madame Bellevue pas luka savoir nanga. Ya zana moi 5 savoir nanga na zala ngo 3 to 5 ici ils ont fait la force. Yango ya za Bellevue o azalilo azar reconnaissant. O mon papa Serge avant dia lobi ke Bellevue benganga yaya. A logique des choses na ba ke politesse nyon so batate ya théâtre na ba journaliste da ba métier nyon so. Patron ya mwana mukena ya mukolo azalaka te oza mwana muke oza mukolo oza ka no autorité fo zalawa comment c'est possible patron oyo babengaka la patrona afutaka batu mbongo mais akoma tina niveau ya kogunzama liboso papa Serge ba respect belé boy omoni éducation est très important hein? Éducation na réputation eza bilo moko boye eza lokwa richesse voilà. Na il soit risque les loso ozana réputation ya mabe comment on a nos pasteurs oza limiter ba place ebele pokota yebisanga penza lokwa mutu lokwa tendresse ata zuma na ministère ya justice ata na ministère ya culture et art ba ye penza ba kotisi bango ba kota place nini ba kota place nini aye penza que naza chroniqueur ou chroniqueuse CV na nga yango ba bandi ko tala CV na ye eloko nini o ya sali déjà ils attendent à sens té bazana bango batu te banti valeur en fait ba famille teme l'équipe biso nzala to ya kana makaba lokuta to lia kana 19 mama finga to lia pe bambongo ngona ndenga malamu na ndenga okosela ka batu makambo lobi nango ozwani parce que lelo ba kabal onyo so basalaka Bellevue a sali crise lelo akokata ko komate mutu ya Bellevue wana na maboko ya Bellevue ba ozwango ba remplaçant ko pa mutu ko mokoma oya kokoma koleka Bellevue mutu na mutu nzamba pesa ye grâce na ye voilà nzamba pesa étoile na ye saison ya mutu époque mutu eza ya mutu ata bo forcer ndenge ni nzamba longola ngo ta chayo ezalaka epa na ye yango na yesa que depuis 2016 ti lelo ba finga ka Bellevue a numéro 1 parce que nzamba loba que saison oyo eza ya Bellevue candidat patronat. Voilà, merci beaucoup Pam Matondo. Je pense que tous autres dernier virage il y a émission à biso parce que tout y en a likamu ya papa Alain na likamu ya papa Serge. Les autres au monde bandeko ya bakuku bazo fingaka. Papa Alain na papa Serge. Est-ce que tu voyez papa Alain na papa Serge va comment bien privé à madame Bellevue? Mais question on a posé qui on peut papa Serge le plateau là. Voilà. Tant ba le baké ba comment ba bien privé. Bien privé zaranine, osa limiter place moko. Voilà. Bien privé za loko signer contrat. Ningo osa wana droit okene na gauche té, wana droit okene na droite té, osa ka stable na place moko. Soit osa statut. Voilà. Papa Serge filme au zoom on manque les respect za film à Bellevue. Et ça filme à Bellevue. Papa Serge a joué partout. Place on ne se bat au bengaï à rejouer. Papa les places ne se bat au bengaï à jouer. Voilà. Bazaka ba bien privé à Bellevue. Ceux qui bazandé sur quoi membre il y a belle production. Très bien. Mais baza ba on na capacité à rejouer place ne se au ba on balingi. Ce que tu ba est bien privé. Ceux qui papa Serge bazaki ba bien privé. Lelo mutu asala ki scénario ya film wana na casting na idée ya film akoma ki film wana wa ya otia na casting papa Serge na Zuma ba jouer eza film à Bellevue. Voilà. Eza film à Bellevue yango na siko no déclarer banda Zuma a manqué papa Serge respect. Mutu akoma ki film o atia ki papa Serge na Zuma na casting wana ti siko ko yo sala émission a gagner la Zuma o zelanine.
aozela nini parce que mutu asala ki filme wana na casting na nyonso mutu adirige ki filme wana papa Serge aleki bango parce que ba finga icône munene le quoi papa Serge quoi ya jouer film pas na yo parce que papa Serge a logique des choses peuvent rôle ba jouer na Zuma papa Serge oboya ouais oboya mais papa Serge alaki ki mukolo alaki ki intelligence na ye abi ke te ngana na capacité ya nyonso bon soki papa Serge a 8 ans ya ko jouer na Tegra alongoli Tegra muki on matisa ya ko grand et bongo Zuma o misisa nyonso ti ya libande comme vert de papa Serge o kimaye tout ça on banalise batamayele Zuma na papa Serge na scène papa Serge o kima Zuma le quoi na place nini il sait le quoi na place nini papa Zuma sur papa Serge pardon alobaki ke film oyo ne ba tchebi so tableau banana ne bandeliti na suka fona jouer kana français Zuma zana un mois dia do bana scène wana te alors ozana un mot ya dire ya olobana na tableau wana te ben lelo valeur ya papa Serge et kokana tena valeur ya papa o ya bota Zuma te je te dis la vérité valeur ya papa Serge eza valeur moko na papa o ya boti Zuma te voilà oye penzo vani na plateau te aris la logique des choses tout le makambo ya solo ko tout le monde peut parce que les téléspectateurs ont la biso bazara bazo baté on m'appelle que mouton ça l'émission on ça analyse ça en sens voilà analyse ça en sens voilà papa Serge Zuma vani penza papa obani ko dénigrer papa Serge na plateau na yo voilà on m'a fait mouton ya commenter que oh lo ba bien ata yo moko est-ce que mitou et ça la biso voilà oyebi lelo kozanga papa Serge na comédie congolais oyebi to code vide moko ezala parce que papa Serge ezala quoi papa Wemba ya théâtre voilà est-ce que papa Wemba tanga zaki invite bano yeba valeur na ye lelo to comment réclamer papa Wemba partout parce que biso ba congolais to yeba valeur abatu na biso te to yeba valeur abatrice na biso na ba acteur na biso te voilà est-ce que la logique des choses ata ba Brazzaville ya pamba ba yeta na lelo na mutu moko tombolele bango comédie oyebi fierté o bazana ngo pona ye oyebi fierté o bazana ngo pona ye sko Belleville kandi comédie congolaise o ekufaki comédie congolaise ekufaki yo dia senga site pa mutu ba pesa bino boaka na réputation ya mabe mais lelo oyo Belleville asali effort malgré papa Lombe basala ka de fort lelo papa Lombe balembi génération mususu ye voilà ba Belleville basali effort comédien ngo ezonga ndenge ezalaki ole ezonga ndenge ezalaki leki lisusu ndenge ezalaki liboso voilà donc ko yate to betela ba maboko oui c'est une bonne idée musala yeke kitoko challenge o ebimi na TikTok biso nyonso na ba TikTok awa challenge ebimi na TikTok tala ba Guinéen ba Camerounais ba Ivoirien de ba beta challenge biso na Congo tozana muto sa challenge wana te je mima kokonzoli ya lamu ki alobi te le Congo qui gagne ngana otombola bende la Congo aya sali challenge pour anite biso communauté congolaise to ya to poster vidéo wana to encourager ye atteindre liboso parce que eza fierté na biso mais bo ya no bando critiquer muto ayo longo la Congo soni omoni congolais ndenga zala parce que to yeba te loko ni to sala voilà congolais préféré aka abeta na ye matolo ke abeta makolo ke luka musala apangusa mutoki boy ye wana italiete abeta matolo ba kabele lelo lobi olandi su mutu wana na sima po lobi kuna finga yo mbwa afinga yo mwana musala mais Belleville boya na ye batu babenga abenga batu ke boza bana misala na ngaboya osala musala to travailler voilà to travailler linda ye wana batie na fiche linda jouer na Bella Production oyo ki famille bota batie makelele omoni famille bota on a yo jouer na Bella Production yo moni ba famille bota batie makelele batie makelele te parce que mitu e sala moni famille bota ndenge ezana surtout bane yo ba bikolo na biso nyonso ya Congo ezalo kwa ba Congo lokwa ba ndundu mayeleleki ta ya distraction ezate a préférer que non classe yekola po lobi ata bolobi ke o muya katambola makolo mais mayele na mutu eza ata oyo kangia oye ba bitu bo kangela ngeza ni fona ye bango o maki a se défendre l'équipe tuna bato wa yo kanga ye mayele nanu famille bota mayele to chata makelele te mais bango bazoki tato wa mukolo a ucho kende pala bango yo kane ba tia makelele film ngwele ki na persi
donc bazaka bata makelele na makelele batiki la biso distraction ba comprendre que famille bote kuma mana distraction te mais ba yaka kaka eloko osala ezangi bango bazali sone eloko osala te. Voilà, merci beaucoup Pams Matondo bazali susu na eloko osala te Montréal osala na Jansine na éviter soki o conclure message na yo na batu surtout ba fan ya Bella production elo ni o yebisa bango elo ngana oloba kaka to zala vraiment focus. Voilà. La focus na ba film na biso. Voilà. Tous appena focus. Très bien. Babambaka libanga na manga. Na manga hôtel voilà. Belvi kandia za manga kotela. Voilà. Moni Horace Temel leki makase toi la Belvi zo briller partout. Bandoka mike ba ozala l'aise. Voilà. Bandoka mike dato yeba bino ke ba ozala à l'aise. Na limolo ba moi mukene loko moko na mama babuka minu na Afrique du Sud. Na minito tozali suna tano te to peso makambu te nga na pesi yo défi avant o mona ngapa na ye na vani na kiti na otanga kombo na yo na o clasher sérieux zwa na otanya ya obongisa minu parce que soki mwana mwasi nzela lino leki munene o brosser bien te minu bi munoko bi masolo sko mobala koko bimane munoko solo wano na mbongo mwasa olingo ka bongo sko yo mwasi so munoko elumba solo mibali ba Orlando place nini. Parce que mon bal ce qu'on linga moi si na nenga solo ba solo la tête à tête mbunjo mbunjo ce qu'on yo moi si ya munoko solo ye longi makasi ya makolo makasi likona ngo irresponsable ozala tana temps ya oboko la bana te rage nyo so komana ye zala oza consciente que Belvia tikala okangi sauter si lelo yo moko bando bana oloba mon nanti ba yeli que Belvia kangi sa yote olinga olati sango Belvia pourquoi Belvia en attendant te pas parce que Belvia lelo so lobi que akangi so Oko pour la prison. Oko pour la peine na prison. Ce que Belvia calcule à côté, à mon ko lokwa likelele, à mon ko lokwa muselekete, à mon ko tana sens ta mon ko tana valeur te donc à calcule à côté. Obimisa no misisa o lo bana ba rage wana pona Belvite. Belvia qui pa côté à calcule à côté azana tana yote. Ce que bato ba o calculer yo, isa biso ba oyo. Ce que ngana pesi au défi, kile ko tchesa na liso mon na Saint-Joseph awa. Ba tchesa kalino. Ba tchesa kalino. Beauté à moi si et se manifesta kane longi. Voilà. Quand on a zabo moi display nanga on a tina nga make up te na se ka boy minu ba poto au secours te na limite. Voilà. Kende ko zoatan au vendre la combat Belvi tongo midi pourquoi? Oh ils ont emporté le rien du tout. Voilà. Zoate OK ko bongisa minu na batan oyo. Na vie ndenge ke na Android boy mon ndenge zo évoluer kitoko boy mbala basi ba mino ebuka na boy baza mingi te na vie en tout cas zwata na yo Belvia na tana ote Belvia calcula kota ya niveau na ote ni kutu ya niveau ya muto yo lobela ka Belvia niveau na été à l'équipe bino. Voilà. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, Regan Ngoma garçon Paris, maman Gina Mabiela, je te salue aussi, la maman chérie à moi aussi, maman Germaine na Katia France, Wana Bambo Tene Belé, Maya chérie na Katia France aussi, Jeanne Mbosso, que je salue, Tantine Mbosso, je salue aussi, et pourquoi pas na yé mon autorité morale. Poutine de l'écriture tabita ba comédienne étaient à ba richesse ya Congo mutumoko yoka ba Congo belé c'est Belvi quand dit la patronne qui est Poutine de l'écriture maman en tout cas vanda na ona ngwende na yo oleki bango très bien oleki bango penza musala et mona na miswa bato Aris pardon olobi to komi na suka mais elo moko na se rappeler ne lo moko ben Karen Mokonzi la baronne ba finga ki na ba kombo nyonso Enfin bâtard, maman bota zaki ndumba, boye na boye. Oza et l'autre côté. C'est ma toute première fois chroniqueuse ou journaliste au la promotion, au anniversaire en fait. Oyo producteur au c'est anniversaire les ana sali ya kosomba ba billet. Likolo nango baningane ba collègue na ye en fait ba salisiye conférence de presse la conférence de presse wana atangi ba komba banani alors ce qu'on a nyo sona botika makelele batu ba batami ba lekibino na mayele na sokika wana merci beaucoup Aris. Voilà, merci beaucoup Pams Matondo. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à Déo qui était derrière la caméra. C'est beau, c'est une émission qui te regroupe. Merci à tonton Déo. Là, au sommet du Mont Blanc, j'ai salué papa Franck Kitenge depuis Australie et sans oublier madame Renate Kitenge, Mokemo.
Hein? Marena Kitenge, Mokemo depuis Australie. Et sans oublier mon ami le boss Ribin Boaboa. Tonton Yam Siyambe, tonton Tadingala Baba, tonton Nabison surtout, tonton Prince Luamba. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance et la fidélité. Vous continuez toujours au salon de la Top Max officiel télévision. Voilà, et M. Sylvie, on va nous prochainement à numéro. Au revoir.